responsable numéro 1 de la région du Haut-Zaïre. Soko question ayo ezalaki boye musala mwa surveillant na kati na ngumba est-ce que ezali nécessaire soko ezali nécessaire te nde wana nde bapesi réponse mais ndenge opesi ni question yo solo on dirait o kadisi yango mpenza mingi te tala nanu mais surveillant esalamaka na date nini kala tosalaki surveillance na date nini yango esalamaka na 1959 mbala liboso tolingaki kokanda kozwa njutu ya papa ezalaki na 100 août 1959 emonaki biso ete tokoki koutilize bamilitaire te po ate ba-encadre bandimi na biso nde po ate batia biso mobulu te esengelaka biso na nzambe na biso mpo ate toyiba likambo nini tosala biso elaka na basoda te ebiso olingi mpe kobeka basoda te mpamba te ezali mabe tozali mpe na biso baautorité te donc malamu nde tozala na eloko na kati na lingumba na biso oyo ekoki kozala na biso lokola encadreur po ate maintenance ya discipline na 59 likambo wana esalamaka yango wana tobengaki nkala ndenge nini tokosala vraiment nzambe alalaka te on dirait inspiration esalami yango wana nde mosala na bino ya surveillant esalamaka kasi epesamanaka condition muntu nyonso tu po ate azala surveillant tout d'abord azala mondimi azala mutu oyo azali mutu na boboto pamba te ezali soda te nde tokangaka bato tonyokolaka bato te il faut azala mundimi pamba te mundimi akolingaka te nde ndeko na ye ya mwana pasi bele ntango oyo nazali kokamwa nga nazwani likambo na maître mbungu be na lunta te nandaki kofunda na tribunal na ntango na kala eko kosalama te epuis esika wana toyibi mokanda nzambe te soko toyibaki mokanda mwa nzambe nde nakoki kofunda lunta tela te obe nafunda maître mbungu pamba te nga nazali mundimi ye azali mundimi malamu nde totrouve solution na problème ezala grave ndenge nini ekona na leta te kasi sikasikawa nazali kokamwa bandimi esika bino batata passer bozali boteya bandimi na biso ebandi kopesa tobandi kosala marche arrière complication ezali koya tobusana te totungi lingumba esuka te yo na ngai tozali kotunga lingumba eli mosantu complication ezali koya tobusana te totungi lingumba esuka te yo na ngai tozali kotunga lingumba eli mosantu complication ezali koya tobusana te totungi lingumba esuka te yo na ngai tozali kotunga lingumba eli mosantu kasi obandi kufunda kabaninga oko kufunda muninga te mutu oyo azali pakanu ya solo esika wana soko okeina etokana boyo ya kuchola yo lunga na nzambe na yo wana wana nde leta kokatela bino likambo mais soko mundimi na mundimi bobandi kufunda na tribunal banda ntango wana bozali lisusu bandimi te namoni bino bocomprendre role na bino te or que yo ozali mwinda kutia yango na se na mesa te yango wana nde tosalaka surveillance po ate vraiment emonaka biso nde ezali inspiration de Dieu. Tout ce que nous avons fait au sein de l'église, c'est vraiment par inspiration. Ce que vous avez de yango de kufaki. Kasi omoni to sali musala ma surveillance. Lelo okanda wapi OK okutana ba surveillance na biso ezali. Donc liboso mundimi ozala chrétien convaincu na musala ma yo pamba te ezali passe. Soko oki di bonde na kopesa kana minuit. Maître mbongo kozala kana ngambala na bala na lera midi kuna na monkoto. Pana bino ba surveillant soko bokwa ko yiba yango nde bozana makasi ndenge mosusu yango na papa surveillant mosala na yo ezali mosala moko munene ezali mosala moko munene soko totali na bato mosusu baba surveillant bazali soko mutu akufi yo moko mokufa tata okanda kukuta na surveillant moko koyamba yo kuna azali kaka ndenge olataka ndenge wana kaka si ye bilamba ndenge mosusu donc mosala na yo ezali mosala mapaba te na lobaki yango lobi ngai na mimone nazali tata mfuma longo a surveiller azali mutu pamba nazali mundimité donc
oyo musala na yo musala na ngai musala ya masala musala ya nani ezali musala moko to salela mibeko to salela misala nazali komona kabatu mususu bakulubana te kasi baseli bana papa simo kimbangu mawa mutu ana kulubana te kopesa na même bote te kasi kozali kimbangisi ezali niongo donc senge na yo tata yo mama obengami ete mwana papa simo kimbangu soko ozali na mutu oyo bokokanaka te luka nzina. Mamie Thomas Loa, vous êtes bien sûr Kimbangu 21.